ndenge o expliquer biso ozaka kobai ya matière au Koffi Olomide lelo atomboleli Cindy Leker. Bon dimango. Donc Koffi Olomide alekaka bino a utiliser ba kisi na ye pour lelo Cindy Leker ya nanga a vivre bonheur o yazo vivre. Alors to pe Satan ata a embela bino déjà na diabolos. Tant yango e comme il faut kondima. Ozo na église ya prophète Dodi. Prophète Dodi. Nazo lo bapena étant une servante de Dieu parce que na kati ya chaîne oyo toza chapeauté na mosali ya Nzambe. On ne peut jamais laisser les faux prophètes ba demeurer na sa mokili oyo. Prophète Dodi yo soko za mosala Nzambe ya solo. Okoki jamais ko permettre mwana na yo. Alors balobi Sandra l'accès public oyo ke oyebi ko bina très bien ba mona yo. Otalaka ba ara ba structure. C'est mignon. Balobi nkita ya ekolo. Biloko bikupuma bantu. Biloko bikudia nzoto ndeko. Bikumi mwazi. Aïe. OK. Boka mwate, bo comprendre kako. Prophète, Moussala na mission na ezali ya ko prêcher bonne nouvelle, ko benga batu baye pa Nzambe, ko zwa ba âme et pa Tindi kombe kombe. Sikoyo, lokola âme na yo Sandra Lina babote, azo kende kaka lokola ndeko persi dans le bi kombe. Aosa Moussala malonga te, akofingisa komba Nzambe na sima prophète Emmanuel Dodi. Et loko nini fa sala, lokola za mwana na ye. Prophète Emmanuel Dodi, je vous en supplie, je vous en prie. Zwa mwana kotise non la permanence. Bademo ba comment réagir. Zwa mwana kotise ba chaîne prière bisu makasi. Sangai. Ezate pona boma mutu. Non na mona te témoignage na repentance et bomi mboka. Non na mona te témoignage na repentance ba genda ofundela ko batu. Ndabi na za ndo akondo funda te, po ezate témoignage na repentance. Non na mona te témoignage na repentance et là lisi mboka te. Si elle continue ya ko propager sango malamu mabelo lenga zo salela, Dieu va la frapper. Cette fois-ci non, muto yembela nzambe oya, ko yembela nzambe na sexy. J'interprète d'abord. Sexy na Yesu ezalaka. Papa. Liboma na Yesu alataki ndenge ni poza liboma na Yesu. Il faut lire liboma na Yesu o mayi misama yemba. Ezala ba biloko Sandra Lina o salate. Marie Missamu était inspiré liboma spirituellement parlant à combien de dimensions? Non, Sandra l'a inspiré. Walo kwa mutaza na sida olali na pavillon ce qu'on photo cheso mutatel raté tani na zara kitoko désolé maman pour l'instant maman sinde leader avec na kitoko longwa atilo bien na personnalité ko Sandra Lina et puis sa manière de s'exprimer tana no gangi la ba maquilleuse vous le connaissez pas nominé vous avez vu yo ko lo babongo Koffi amonaka tali mo sikitoko mais olo babo bébé prophète ayamba batunyo sorti to lo bibo prophète ayamba omoni Sandra Lina alekisi. Mais la bien. Noé. Eloko ya mutuya au prophète. Manyamanyo so bakota. Eloko jasi luona. Eloko mutuya. Kombe bakotaka. Toboite. Kombe bazalaka. Siko kombe. To batinda kai kene kotala soki ma ekauki. Kombe saka nini? Azonga soute. Adodaka misuni ya bato. Omoni malédiction kombe lataka saka kolom da kendaka ayaka ozonga na message ya likase kauka pour vous dire que omoni na kati ya arche to na ba kombe le kwa ba Sandra Lina otindi émission comme ododa misuni ya bato. Omoni il fallait omoni na tinga. Omoni le premier année. Luonda le tinga na ngana ke l'église à prophète Dodi. Mais ndenge na octobre na Sandra Lina ba beauté d'amour ici. On t'a dit ça l'émission moi boya danseuse moi boya Sandra Lina. On l'a dit que danseuse anati ko importuner Koffi Olomide parce que bino bo uta diana banda ko nisi bo pola. Moi na malamu jamais ko yo bina ki danseuse. Sandra Lina ba beauté d'amour. Kata na komba mo pao. Na obenya ba beauté d'amour parce que yaloba leki mama sina kitoko mais to PC devoir à domicile alongo la filtre a kata suki. Moni ndeko na ngai. Vous êtes d'abord pour tout contre. Non, pour te contre te. Na ba milice il faut na beta Sandra Lina. Ya na sens ta. Mon pa ninga na eta. Mon pa za no boss na patron na ye. Oyo ya zwaka za ka jouer na ya plaisir. Toke na ngobongo. C'est une femme. Si c'est une femme, on dit que Sandra Lina a obéi sa valeur à base. C'est une femme. On dit qu'aujourd'hui les femmes danseuses et bien les bossants à ma balle à Nicolas Sandra Lina. Batubayate. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand menuisier. Invitation
invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin d'Éden, invitation à boy, bon moi mukolo fait il a tamabe, maison qui vient, à bossa liminete, à tchelibinope promotion, ngolé à pamba, maison qui vient, badi ngambo kaboete, vous êtes trop amoureux du pays, wow, Given, vous exagérez, on n'aime pas le pays comme ça, on n'aime pas le pays comme ça. J'entrerai un jour dans l'histoire de la République démocratique du Congo, les abonnés de Congo Sing officiel plus télévision. Merci à vous et puis bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'ère que vous allez suivre cette analyse, ça dépendra aussi de l'endroit. Mais moi je proposerai de le suivre calmement, humblement, chez vous à la maison avec une bouteille de champagne. Je ne sais pas si ça sera une bouteille de vin, si ça sera une bouteille de whisky pour picoler, mais restez vraiment très placide de suivre cette analyse que vous aimez beaucoup. Vous nous suivez depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis les États-Unis, depuis la ville-province de Kinshasa. Je vous souhaite la bienvenue chez Congo Sing officiel plus télévision. Chers téléspectateurs, nous parlerons toujours de nos artistes de la République démocratique du Congo. Si vous avez besoin de faire la promotion de vos produits, n'hésitez pas à nous contacter à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes télévisés. Aujourd'hui, je serai accompagné de Berlive qui est derrière la caméra, sans oublier Melo, sans oublier Elvis aussi qui est de la partie. Il est en train de faire son stage calmement, humblement, accompagné de Berlive Ngamete. Il essaie de coacher très bien. Elvis, ça sera quelque chose de très bien. Déjà à ma gauche, j'ai Katifola, j'ai Glaze et Is. Et puis, j'ai Percy de Ndaka, je vous dis bonjour. Bonjour. Chancel Won. Vous allez bien? Attitude égale le respect. Ok. Dans la vie de partout dans le monde, nous vous souhaitons la bienvenue parce que vous êtes déjà les habitués de nos analyses et puis de Congo Sing officiel plus télévision. J'ai une question à vous tous par rapport à l'actualité, par rapport à Makambo. Entre bien tous à franc, nabo sembo, nabo solo, la jeunesse n'a bien arrivé à peu que vous ça partout. Pas après, tout près. Non. N'ayez dans des arrêts. On appelle un plan mort pepele. Abomination. Vous salatez. Parce que je veux juste savoir pourquoi vous salatez. Faut là. En fait, partout. On a habité. Na bon moana. Tant aux acabani qui te bandent ça, ben j'ai ma tata la maman. Maintenant, on voit là parce que notre voisin est en train de faire. Na bon moi la biso. Tant aux acabani qui ça moi papa la maman hein. Yo papa nga maman, yo papa nga maman. Na yebité. Et bien ba bima kuna ba cousin na bango, na ba cousine na bango. Bon na j'ai ya papa na maman. Na bo mwana na ndenge biso to kolela ezo ezate po nazali bosa caméra na ndenge nga na kolela ja papa na mama ezaka ya bosanga nzoto te ezaki phénomène ya phase de dip nde babenga ngo kwa sokaf ezaki le sexe donc sexe ya mutezo répondre ozo mona alors phase de dip kuto mona ngwata na bana na biso wana mwana no mobali ya mwasi mo comprendre te que mwana no mwasi akomo kangama nayo so kangama na mama na yazo tindika koti na katikati ba couple baza ba yebelo ko babenga ngo phase de dip alors phase de dip wana ezo mema déjà mutu na orientation sexuelle na ye ezara tomo na zana bébé zara phase anale phase orale cela veut dire quoi la phase anale moi na sentiment na ezo zala tant on va na vase désir sexuel na eza wana et ceux qui moi na comme na phase mususu comme la phase orale ne to mona mona nyonso azotiara na monoko eza ba désir sexuel na ye. Donc à partir de l'acte wana ye pe azo sala pe sexualité na ye
et de même peut-être comme en phase de dip au roman a fait comme donc non il faut là yo salon donc on faut là ya lobby et ça ga loba et ya vous avez vraiment chant ndenge ndaka zo loba te yo loba oyo ça nazo expliquer biso na bo mwana tozaki osaba ja ba mama ya bakukule tu vois papa onga ina koli jusqu'à na papa maman nanga akufa atikanga na âge à 5 ans donc papa nanga koli singa tina comme na âge et zaki plus so papa bimi azate bo sakana na ba baninga bana ba voisin li pate ou soit j'ai ya maman na papa bo kangani ngaye na ba muninga na mo ya bo mwana azala poto il est aussi marié déjà Kevin, Kevin, papa José, Kevin, n'a pas si on m'otaza jamais. Non, il y a pas d'accord quand malanga mingi. Moi sinanga, mais comment on a niveau te que to sangana mitaka et ça la maté. Donc on était juste simple. On a bilama, to comment quand on a point on a te moni papa la maman to danse nini. Mon bali nanga yo papa nanga yo butu ko kibola la bosika moi li puta bosa nini. Bozipi, tango etani bolamuki na que mutu nyonso na kati ya ndako ase retrouver mais to komona ba niveau te ke tout ça là jemo boye ne lelo tozomona na ba vidéo bana mikie ba osala ba acte sexuel ezomona na ebite so eza du fait que ba mona pas ba parents. OK, merci tous wa clégie. Déjà sur le sujet naza ndenge o na kosala ngote yo na bomwa na ezarande nini ka ba jaba papa la maman sauf que nga zala moi timide na yo mo ba soni trop ponga na koli moi soni soni mais aussi mbana te par rapport que non c'est rappelé mais clégie mongala ça pas soni nga mongala mais soni nga na prendre le ba voir même na batu boy ka chez biso na parler que muta telemi bona lobane déjà izala cop na ngate lobana mutu boy na koli pena neti moi trop timide neti nga moko loba makambo belé pe baninga basala nga asala ngote moi j'ai joué plus nga moko na sakana plus ngamoko mais ba jaba papa na mama ya nenge pas kiti salema nango ke o fimoro boybo komane na ba point de kata to lobage non pena bokomi pena na système et komate. OK, salema merci vite fait pour to bimana siji. En tout cas, on papa et maman, c'est tout à fait naturel. Oui, je me donne. Par exemple, j'ai un papa et maman, vous jouez, vous êtes des amis. Vous avez un katanda, vous avez un yaya. Yo papa. Non. Omoni bato basala comme ça on love. Omoni j'ai un papa et maman, so omoni bana ba komi na niveau ya okende ko toucher vie intime na bango. C'est que bano bazaka lali na papa na mama akodongo dia akodongo dia omoni kaneti nde to loba boza na bébé mo bo mona image ndenge azo bibeta ye mo boye na mbetu tande bébé o azo mibeta omona ke bébé moko boye amona ka nde papa na mama basala ka le ba no sa mouvement o biso to omona oyo. Donc pour vous dire que j'ai un papa na maman et ça juste phase ya vie ya mutu et bandaka na lobi awa boton kutu katia zoloba to kolango na sociologie africaine na sokaf bano batanga ka penda classe bakima classe te bapesa biso ba phase nyons tout mwana azana on évolution tozomona et tozana phase orale. La phase anale, phase orale, moi nazozwa biloko azo a tendance toujours à chaka na a tendance à relire directement azo ça la satisfaction sexuelle na ye. Donc vie sexuelle na yango wana pour la nata wana na nous des plaisirs et vanye na munoko parce que biso nyonso bit ya rapport sexuel les alani jouissance donc tant azo cham eloko na munoko neza plaisir na ye et comme na phase anale dans le sens des aropesi moi na vase et c'est kaka mais bana vanela kipo donc sentiment sexuel na no vandi wana après tout monde na phase de dip o ezake sokoza na mwana mwasi azokangama na yo akomi mbanda mama na ye mwana mobali akomi mbanda papa ngai mwana nga mwasa za mbanda na ngai. Okay, merci. Et donc j'ai papa na maman pour nanga c'est naturel mais na ba niveau ya kokoma ke ba comme ba pénétration to ko jauger c'est que mwana o déjà mwana ka makambo wana akomi ko pratiquer ndeka katifola. OK, katifola to lobela mama partout parce que tout monde ne on a besoin mbali à Kofi na partout parce que ba te belé peut-être ba bi partout partout ces ali en fait moi personnellement on a le besoin délire moroboy mobile à lingi à se satisfaire à 2, 3, 4 femmes
ye mobali ye moko wa salibo okuna salibo akuna salibo na ebité est arrivé là on a nous salangote et arrivaka ke omona et pas bande ko mususu so ko mona ndeko mobali akufi na partous et créé ou et créé ba papa ba olanda yo ba maman ba otala yo okoloba nini na sujet wana. Merci beaucoup de Koluonda. D'abord rectification pour la compréhension à internet na biso ba olanda biso. Papa na akufi na partous te. Akufi na nini? Papa wana akufi na ko beta. Ba beti na partous. Oui, ba beti na partous te. Bato ba kokanga. Bato ba yaki kokanga bango nde ba beti na partous. Ya kota la pop to mona ki ni ba filmer ki papa wana. Il était vivant. Donc ba kangi bango na ba jeune fille wana. Bazaki vivant. Papa wana pétant ba filmer il était vivant. Mais déjà ba beti qui pas déjà dans ba filmer to mona déjà ndenge ba beti papa wana. Ya kota la papa na boye eza la dévolé. Ce qui a une science T, c'est qu'ils ont délire naïe. Pour il y a de certaines personnes, oyo, bah trouver plaisir na bango peut-être, surtout bito kota na aspect wana, à trouver peut-être plaisir naïe, oh ils ont loué té, il a couché peut-être avec 2, 3, 4 filles. Faisait pas talent na ba film, mais soit ba bete les solo. Du fait tu peux à côté la ba film. Bien zabi, ba fantasme. Ozo comprend fantasme na esengaka keno amona basi bingambe lokola la ba obeti kati ba telemi mi balemi satu bazo ko exhiber musu pa ko simba pete. Ozo mona musu pe du fait ka ya komona ba telema ba musu pe ba bina totala ngona ba film. Na lobité pour na pratique. Totala tilelo. Non, il arrive de fois, il n'a le bien. Na chaîne Nabiso, Nabi Luonda, na chaîne Nabiso et les chaîne télévisée Nabiso. Et il y a pas parti au Nakilelo ya boy. Et il y a pas parti au ba film na so les oleka. Tout le monde a résamé ba boss non, boss moko boye, aza kota ba assassin, ming aza assassin. Baza ba assassin, azo a sepela dans l'ambiance na whisky kezongi a sepela na ba sebele. Tout le monde na ba télévision na biso bakanga biso misute ba tchaka pe ba karote. Nga kantina ninga église. Poto mona te. Te na ninga église te. Ba tchaka ba karote. Église ninga loma. Te na tala kango po na za mutu. Na ko ko tala na Olanda par exemple histoire moko boye. Il était Luonda. Na Olanda histoire na nga esepeli singa. Et comme il appartient na Luonda na kanga misute na otala. Comme misute ninga pe tala na kotala. Ozomona. Sikona ba deli wana. Luonda so na posa ozo matière na oye kolango. So na moni na kokite na otuna ndaka. Boya te ya malamu mingi kote wana penza simbinze to comme stripteaseuse. Wana penza na kotuna soki na kokite. Mais soki na yebi mwa mukie wana so na tuni papa te mpona obala. So na tuni papa te. Papa e koto basala ande nini? Po yo sepela nga pe na sepela. Aja kotuna papa za la kaka. Te za la kaka. OK. Entre le couple batuna na kasiko eloko o wana elekaki. Papa wana komi na niveau, lelo papa na kufi. Je vous assure, papa na kufi, akufi la musu na tension. Sony. Ezelo mobo o ya sala kango déjà ça mba liboso te. Na komona ebwa mesana déjà na vie wana. Depuis comme Luonda olamuki olati feste na okitoko obengi mwasi moko mibale misatu foza dana obesala dana vie wana. Siko teme bandeli peza to bandi tena lobi boya e bandeli peza laka e bandeli soki eza e bandeli na ese ka bandeli na libabe mbala mo ememi pe na liwa eloko ebomi papa wana eza kuba azune de frappe ya ba policier ya ba policier ba mususu balobi ba policier ba mususu balobi ba délinquant eye bana teza ba policier ba mususu balobi ba délinquant ba mususu balobi ba policier conseil nini opesa conseil na kopesa na ba papa wana papa atala bosoni ozali papa wana na kotala eboye hein tant musomoni ba genre ba papa wana ba papa o bazonga na ndako je suis fatigué. Maman simba boy non ne touche pas je suis fatigué. Ba uti de akolia bile ya musaka na barabara. Tale sike memi. Élection les boum. Tale sike memi l'élection les boum. Soki kala li bumute et memi na. Le bras de simba qui était. Ozo comprend le bras de pena minute wana za quitté. Papa bo c'est un bel homme. Mais ba maman peut aussi bisaka. Et papa yé boye au sengi a bien lembi. Ah, to si bisaka. To si bisaka. Ça les qui makasi. Tenga au violer. Ozomona to sibisaka ngo mais on n'a pas le choix. Ce qu'on a déjà conservé pour na papa. Le coup la papa lembi obi matin, ozela comme koloza na makasi. OK, Katifola, merci pour la participation na yo, Clégie.
yoza mobali déjà soki eza bapolisier nga amonanga infraction père wana te ana infraction te bato nde bakomisa ngo kaka neti asalelo mobo abomination eza bafantasme ne peut-être alingaka bongo asala ngo bongo eza infraction te nde bato mosusu mpona ndimi pete kondiki kozala bapolisier bapolisier bakoyokanga motu te po mibali ya bana wana nde babeti côté na okocomprendre te yango wana côté mpe na okomaîtrise te vraiment yango wana père wana mabe na yera eza po aza marié mpona kati ya bafille wana mwasi naza te mwasi naza te afutaki te séance na ngai na j'ai un ami na otanga kombo te me ndenge olanda boye ayebi ke ziisa osola ndenga asenga mpe na momi na ye nana posa na kushe na ye yo na motu mosusu ke yo mona eza te ke yo moni yo moko oza wana présente mais asoli mpe na momini nde na bonga asepeli te marie te nasepeli oyo nde mpe na masano mais nasalaka bino de momi mpe acede délire sentiment na ye eza fraction te mutu kobima na 10 000 femmes eza fraction te donc ye nde ezaka ke aza marie momine mpo ndeka prayana ndenge asolo losambo bakolela efuti siko mare mais c'est un désariste tozwa ndeko persi nayebi te namoni banda bobandi mpe ezaka bolobi kaka en tout cas nayebi te na bible awa eza nango désert te en tout cas soki bato na mboka na biso baotombola mongongo bakoloba c'est parce que na loi constitutionnelle na biso eza autorisé te premièrement la prostitution eza même adhéré te yango moni so bakangi mwasi ya ndumba bakokanga ye boye basambwisi bango mpo baza nanu bapesi bango nanu bandingisa te ya kosala bamakambo nde tomoni na bamboka mosusu ndumba aza na carte na ye ozwa ndumba il faut okutana peut-être na manager na ye ozomona donc même délire bafantasme eza ebele eza mabasi mosusu oyo balingaka par exemple soki azokouche na mobali azobeta ye mobali azomaltraite ye wana azoyoka bien sikoyo eza mpe na babosi mosusu mpe to mpe bajeune mosusu to mpe motu moko boye azali na mwa bamoyen na ye afuti mbongo amona bacouple mo bazokouche liboso na ye azomaltraite moninga ye soki na miniti ana azoéjacule ye mpo na ye bongo nde bien eza meme na bacouple mosusu oyo tomona tosolaka meme na bandeko mosusu libanda mboka babala na bamindele baza na jour na bango bayokana ke chéri yo okokende kobima na bamibali na yo nga mpe na okobima na basi na ngola même awa mais awa pe to constater yango te awa bitumbebi non awa to constater yango non to maîtriser ba makamba problème ezani en place na ko omoni biso awa na République démocratique du Congo to linga ko yamba nyonso so tali siko na ba Facebook luo na clergy eza na ba groupe de filles o ba ko motia numéro na bango téléphone parce que ba photo ya ba nude na bango o bazo proposer déjà mibali oyo contacter biso to opesi mbongo na okuta ba fille ya ba genre oyo kopona à satisfaire yo ozomona eza pe na mibali o pe ba osala ngo na ba mère pe na biso ba mère a parler boye père wa au moins toté ok na site wana ba peso so des jeunes mo pe na ba sepeli si yo na nenga Congo na biso na Kinshasa kota Facebook babiloko o ba kondi na biso il faut basala même ya la police à la place ya oké kozwa batu directement boye bo banana nous soit ko légaliser loi yango tondimi yango lokola toza na pays moko o eza chrétien tondima maramnyo sote mais au moins koyeba kotia ba discipline na ba page wana parce que ton nom on a même la mère Menda Zalara soli kamubwe bakati bino signal ezeloko Patrick Mouya ya ministre de communication il faut ça là na ba réseaux sociaux actuellement accès eza na nyonso ya onzo mona même mibali ebele ba komi exposé ba komi étalé ce qui toke même sur le plan spirituel comme on a bolumbu sikoyo
non atike bolumbu na mama nanga fola aleclégie Zeis nde tozwi mobali te topesi exemple siko biso toko mwetaka na papa Zeis siko oyo mususu mpe eza somo na ba nini na ba partout mususu mobali mususu ana posa mona ngana fola to obima lokwa ba lesbienne ba fibre au salam siko tout en étant chrétienne en tout cas eza saleté eza abomination ya ngozo mona lelo makambo ebele ya mabe comme la jeunesse na biso abomination ngai na kokyo interdire mutu sentiment na ete via za ki na kati ya ba sentiment omoni sentiment ya elo mo ba kangara te lelo sentiment batu ba olobela o vie sentiment bomi vie te sentiment pour comprendre l'anglais za ki wana sentiment ba scriptiseuse o to mona na ba boîte yo ke kwinta na mona ba fille wana ba bina ba mitaka la kasi yango na de partout ndenge basalaki pasteur Denis Lesibona poto taka kasi ba partout ze banda wana ti pourtant déjà mutu ozomona basi bazobina mitaka la liboso no et comme na mutu katine azana égoïsme mon naturel olobani ba fille bona futa bino mo la bango perso omoni so monde a mobala ke na ba boîte o ba scriptiseuse bazato mona pe ba artiste na biso musu ba scriptiseuse ba binela ba fesse pena tine longi donc tolo ba déjà que partout ces eloko et la maka mais tout en étant chrétienne na koki ko autoriser en côté mais papa to ebité toza ba nzambe te poto juger L'Assemblée nationale Bomuni est votée en haut. Et qu'on vote on déni louon. Bon, ils ont la thèse question. Net c'est comme bon. Na lobi bo clergy. Net c'est to comme une assiste. Net toza déjà la perte ya vie humaine à to salani. Soit ba accepter en haut et comme officiellement parce que papa a koufi. Pour ils ont bateau pe ba bo mabatu kuna na ba STT papa ba revivre. On bazo sala pe ba cri. Pour na sentiment. Le 14 février. Oui, tu as la fête à Saint-Valentin. Kasi ya kufaka papa na kufi na scène. Te ya kufani na scène te mais papa da récupérer papa déjà silisi scène na ye. Au symbole. Émotion na kufa. Mais c'est pour ça la pe mi bale baba na. Kasi on doit o mani bana wana luonda bazaka na bayanki na bango. Bien papa ngozaki na mbongo ebele. Peut-être récupérer. Sikoyo na kotala vidéo wana. On dirait que na posa basale moi jemo boy ce que simba pe ko tuna sikoyo nani amuta signala kibango et le déjà non et ça le mal ba place za caché mais pigeon et ça la mina pigeon mais batu ba ba côté c'est-à-dire que c'est l'homme besoin d'appeler papa na ba nga basale jemo boy ka ba fi wana kaka surtout bito lande la histoire ana bien à moi que ba tellement na mboka et les kanango ka aléatoirement so qui va biwa la de qui kanango so qui va biwa lande la histoire ana bien et quoi ça la pour ba jeune fille wana ba ce sont pas de filles au bazan naturellement bongo ozomona c'est que quelque part bazan eza vie na bango musala na bango ba salaka Nego tala bango bo musala bango basala ka. Bazala ba pesi ko. Omoni ba basala ba viwa na bazaka na bato yo ba. Ba bazaka na ba yanke na bango. Ceux qui va moni ke ba basala ba mu ba remarquer que là musu papa na zena mbongo mobo ba ni basala foje mobo ba ya ba beti. Tant ba ya ba beta e wana po ba créer les mois base mobo tato filmer yo pesa mbongo na kidi ba pe ebima na réseaux sociaux te ebimi na réseaux sociaux. Toi tu penses que policier ni na obimisa ba vidéo wana. Et c'est quand entre bango moko. Il faut pas saisir bango, il faut banana au chimba il faut pas continuer biso. Premièrement to lobeleza perte ya vie. Papa wana za responsable. Peut-être pe azaki na ba makamba engagement musupe na mboka na biso na mama musupa salaka ou peut-être ko apporter les biso pe en plus. Peu importe les mal au papa na salaki mais ça ba sentiment personnel. Alors wana zaki loko la vie privée ne ba kotaki. Il ne faisait pas l'amour en plein air. Bah non ça en plein air te. Ezaki na endroit moko boye privé o bakangamaki ba sala baba ba bosoto na bango. Si ko nga nazo tuna na bakondi na biso. Boza wana po bo o assurer les biso sécurité. Po tozo le bezaka ba supposons. Mais makambo e bimi liboso ba binde ba soda ba corriger. Si ko bino boza wana la première des choses luonda. Tango bino boye ko kanga batu baza na baza mitaka la tolo ba baza. Est-ce que vous filmer ba? La première des choses au kangi ndumba. Ba la lamba. Mais bango ba ko matisaka bango lisusu bilamba. Et puis bazui bango te ke at baza bona at
acte si esili probabilité pe ezaki peut-être ba violer pe ba fille wana et tant déjà bo salé le droit de l'homme batu ya droit de l'homme nazo s'adresser na bino ngai na kosepela soki pe quand même bo landi bo poursuivre batu wana po mibali na biso pe baza en danger baza tenter en tout moment à tout moment luonda na koki babi on fait pas lorsque ça brûle chez les voisins donc oyeba peut-être biso pe ba maman responsabilité na biso maman na lobaka maman zaka sexy maman za elaka papa ndumba bomona anga mabe siko ba papa ebele bakobi pe kokeko kima koluka bandumba po biso pe ba maman trop kibuyesu ekoti na nzoto ndeko luonda na baselo mo kola makambo wana siko na olobelela ba policier na biso omoni eloko ona lobaka lelo bakulu na batondi kisasa donc kulu na zoloba kulu na policier olobele lote po yebi ke so le beta lisal abeta nini licheti kulu na policier ko encourager ye donc to loba ke ça ba policier mutu babima ki wana pona filmer devant la policier za oya sala ki mais ma bango policier za pona sécurité na biso population siko na minute za la sous sécurité te na minute wana e koma ki exposition tant yo policier aux unités ya mutu o exposer déjà infraction général na biso o aye siko yo général nani ce qui général wana wa yesiko poto mesana mingi na papa na biso kaso na kombo ya papa so ye o signaler général na biso wa yelelo kasi musala ya ngwana ti zwana no ba policier wana o bazali ki les jours wana bande ko sala est-ce que ba ozala lisusu so ki ba yebi siata pembeni wana ba yeba ba o basala e patrouille ba ko saisir bango pour pas le bac la loi est due mais c'est là la loi on va ça là qui va ça qui loi t'es on va ça qui exposition de la personne humaine. Ok, exposition de la personne humaine, le manque de respect, tout ça, etc. C'est à revoir, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, toujours continuer analyse nabiso, mais il est vraiment toko kende pena ba inerte. Il est le pena to souka parce que bah si j'ai tellement est belé, il faut to luka to landela. Katifola. Tu es une femme. Oui. Dans linga ou réagir na CG ou oui. Bah tout va réagir mais na bandi na yo. Oui. Tu es pour ou contre par rapport à ma propos et à Sandra Lina? Je pour suis... ou contre? Là, la personne nous répond pour ou contre. Je suis contre, je peux aussi me justifier. Vas-y, justifie. Je me justifie comme ceci. Naza contre, oui, étant une femme. Ouais. Naza contre Sandra Lina na ba propos parce que selon y a ça la évangélisation, ça témoignage, il y a vie naé passé, mais aza bouclé les locaux mon ici comme encore. C'est-à-dire tant yo au lobby que au leki na vie mo bobande ko miliso makila. Hein, vie na ki musique non, c'était une danseuse. Joye makila. Bazos bo ben na makila ape a cité pe combo et pas ya Koffi Olomide. Oyo nga na yebi que non c'est un musicien profane. Wa c'est la biso musique ya kitoko na moka. Mutu nyo sa na ba fan na partout dans le monde. Atangi Koffi Olomide. Après pas Koffi Olomide, azake pas Jibem Piana. On a évité kaza pape. Kaza pasteur te. Et puis à ce que je sache, na yebi que za bongo. Biso nyo soto yebi que musique na biso eza profane. Donc na ngoto ba ke na ko gêner la ngote ba c'est la ngo gêner prière te. Ba sacrifice humain les kawana ezana ba programme obscur et les kaka yango ala fo wa sitango yango s'il vous plaît pardon j'accepte quoi accepter ngote yo ka idée nanga ezana ba pratique et obscur je suis très d'abord contre na sens ni ba pratique obscure et les kaka Sandra Lina ce qu'on a pour ça le témoignage c'est bon évangélisation c'est bon pour la vie na yo et ça la sauver mais il faut qu'on cite bango nyonso qu'on se focaliser quand pas mon pas mon condité côté ngala mon na main noire eza no moni côté na oboya yango mbala moko ce qui olobi ke Koffi Olomide muta détruire vie na yo banda komena makila na et bon que pas Jibem Piana obo vanda ne inane so combien de mois nda kumoko o pasa kana même domaine na Koffi Olomide ya za angeluté bango ne subana musala moko basalaka
Tu vas pas me dire que JB Pianaza, pasteur prophète Emmanuel Dodi. Vous comprenez? Oh, ya sitaka à tout moment. Tant oiseau loba. Côté na komi contre ye. Ce qui a ça qui témoignage. Alors que ba musicien nyo so bo salinga mabe na wato loba oh sandali na gloire à Dieu nzamba be. Mais tant yo so loba kaka Koffi Olomide sous ses pères ya mabe nanga. Koffi Olomide mutaboma kinga. Koffi Olomide mutabelanga makila bango nyo so ba ya kozwa. C'est faux. C'est faux, on est comme au thème, mais il y a un menu à mon assima. C'est faux. Vrai, c'est bon, c'est faux dans le sens ni bon, peut-être ni na l'équipe maloba, mais c'est pas bon dans le sens ni côté la zone on a menu à moi, ils ont pas micro quoi encore à man na succès, alinga diembe la succès, on a mon yango. Pour proposer Sandra Lina. Sandra Lina étant une sœur pour nalinga kemingi parce que d'abord à ça peu musala na mboka ou étant une sœur. Conseil n'a pas ça y est. Au moniteur, on a ça la confession. À ça la confession à moitié. Et puis, tout ça, oui, tu as bien en confession, mais ça témoignage. Tant que ça la témoignage, tu ne vas pas nous dire qu'on s'est focalisé quand on est là au moko. Et s'exposer directement. Naba JB, Naba Wera, Naba Onani, si quand on est sur les cas. Allo baké bango mutu basalanga mabe lelo nzamba bengi ngai na changer complètement asuka ka pas Koffi Olomide. Est-ce que elle doit toujours continuer à faire des émissions pour parler de Koffi, JB? C'est que oh yazo ça là, si je comprends bien, so azo continuer autant atanga ba kombo na bango bongo et longwe na ran ya témoignage. Et comme marketing, chantage. Merci, chantage. Toujours. Je suis Luonda. Naza contre. Mais naza contre. Mais non linga na solo la par rapport à Kati, explication à Kati. Qui azo cité ka komba mutu moko. Naza contre grand mo paoté. Mais les premiers années, mon inde basi bazaboy. A cause à lova ana bajuma bossa na mte de virginité comprendre a couper taper na orchestre mais muta solo là muta sele mabe sur za Koffi Olomide ça va pas changer a cause avant nda ku moronde ngobi inane na JB mais so bazaleka na relation qui monster mobile to qui patron na danseuse et non normal mais ce qui muta solo ma beza mutu moko boko tanga komoni yo linga tanga batuto le kana bon so ba sala ba ma beninge monte est-ce que mena vie moroti ma be o ba sala yi est-ce qu'elle doit toujours continuer de parler ça à la télé à chaque fois déjà wana uniquement moi Nzambe et étant que une sœur de l'église que je connais, je salue affectueusement le prophète Dodi Emmanuel prophète. Déjà, réponse on a pessi qui est kotanga tanga tout, ils a juste pour na mais un peu ko rectifier na makambo katsa oto lo bagé. Donc fa tanga bango tout so ma beza na mutu moko tanga ma beza na mutu moko. Na zone siko pourquoi na lo bagé na contre. Déjà, ils ont sous témoignage et comme le kiawa et le kia et comme buzz. Ils ont le sous-souté. On est comme on a qu'à témoignage et on comme ma buzz. Et puis, problème sur la passant dans l'ina. Est-ce que c'est important? Ou y'a le baké ngana bimana Koffi. Na nenge ngana yeba kala. Moi si o mobile a confirmé été. Ayoka soni ko lo baké mbalo to bimana. Na nenge bene normalité. Abombango mbali mobo confirma ne yo te me yo betila ngotanga na bimana na bimana isa sonit pas na yo dozoka lo roi mochel morobo mais Sandra Lina la facilité obetere ngai biso tuna basindi to ba toto tapa mama li haudo facile déjà Sony wanu ndirizati. Okay. Et Sony ekibo mwasi na yena valeur ekibo mwasi ne na nenga zo michana et l'autre côté. Pour micha déjà rien. Doit ça l'autre côté. Doit li atanga otala mona rage oyo ayi mtu moboye ko fe bande ko sarana na e. Mais ngande mna yi grand prêtre mère.
donc basindi nde makambo yo zane likambo te ok ye pas à moi na mwasi. Ok, merci Clégie. Petite sœur à Cindy les cœurs. Nabi qui yo au lata d'aba mission. Koloto bay to che sous plante te. Koto la sabatu beauté naturelle. So boy biso c'est que ka monter maman. Vous avez un filtre tout, sans filtre. Ok. Sans filtre. Moi c'est Luonda. Omona. Na pangusi. Sans filtre. Bisoto ngana za naturel lokola Cindy les cœurs. Madame Olomide po yene moi si akofi Olomide même maman li a place za ayebi. Bolinga ngo fort. Oh, ya ya. Nango linga ya na vanda place na to sakana mo pa il est bonbon. C'est dans l'ina la pamba. C'est dans l'ina perdre mon bali. Taram dore ki sinjora lo bagi ke so eta ozala na moi si akofi so kofi ozana ba sa ta sans italiété. Ay maboko kofi rapete ka monte. Mais emplacement mon fleuri ndeni. Grande sœur na Cindy a vu déjà. Oh, grande sœur déjà zalara wana enda lambara nani merveille rambo tanga saki ava comme un grand denga ki ne wana abando lia ku mera lambela rambo ti lelo animata mona o ndoto sala omona ni mitso yo omoni mama si mama Maria dona minitso akangi masolo Sandrali na ba beauté d'amour na zonga no epana e omoni ndeko na ngai. Vous êtes d'abord pour tout contre. Eh, non, pour te contre te. Nande na ba milice il faut na beta Sandrali na ya na sens ta. Mon pa ninga na eta. Mon pa za no boss na patron na ye. Oyo ya zwaka za ka jouer na ya plaisir. Toke na ngobongo. C'est une femme hein. Si c'est une femme, on dit que Sandrali a obéi sa valeur à base. C'est une femme ça. On dit qu'aujourd'hui les femmes danseuses et ben les bossans ma bala Nicolas Sandralina. On dit neti ba Cardozo. Toi tu as moi le quoi Cardozo et nani Zambrota na PCBG as eu cadeau c'est pas là et ana ba femme ngana lo ba ka pauvre papa na nga ba Zambrota so okeka na BBC tala BBC pa leke pa na lobi moyo ke na ba bêtise wana te une femme ménagère na lobi boye maman na lobi boye ba BBC ba peta ba les plans mais ba zonga ba comprendre que vie Sandrali na ba uta ki obwa ke lembasu azo ba aide banani Sandrali na uti obela awa même ki sinjo olo ba pesi embo prophète Emmanuel Dodi mais ba vie na cessé ba soutenir ki a uti obela awa bengi vie a libéré omoni Koffi Olomide il a un problème il est trop compatissant ah muto na ba délire na ba baba omoni Koffi Olomide des fois il fonctionne comme un enfant dans le sens so yeli iboy ya yeli oboy mais au fond de lui il a un bon cœur bino bali bino rasika rumo oh yana biso déjà azalaka avant affirmation yana nga déjà désormais 2012 na komi engagé désormais na komi abato kosimba te keba na leta eloko bata papa officieusement oh bongo yo benote omoni mama tozuli bala na biso na benote kezala bongo boko la bana te tozala ka momoni mambala bana ba boko maso ba yoka meli mama sola omoni mikolo mama bala ese site mamba boko la bana didition ndazana ba sokole sous vêtement didition na ça signer ba contrat minene ok na biso wapi didition c'est notre enfant yeza kuna makamba papa bango salela bango eza pona bolamu na bango kuti il faut pas féliciter yana biso parce que grâce à yana biso le quartier latin est tombé et puis personne ndaka grâce à yana biso quartier latin biso quartier latin zala ndaka na lobi yaka na fa na biso on diriger comme le roi Bobeta Masolo c'est là oyebi te papa il faut comprendre que ça sentiment mikolo trop na sentiment quand il faut la sentiment si côté tu penses que toi anémie te na linga bosa yo mona ngana loba papa Koffi et please mention vas-y papa Koffi alobi boye alinga bana alinga bana c'est notre enfant mais il faut faire beaucoup d'attention là où tu mets les pieds beaucoup de bénédictions mais la maman Ali à 100 ans te moni problème ezani maman Ali malembe non c'est maintenant c'est la petite sœur de Cindy les cœurs akula oyebi nini omoni ça va nous baner 100 ans parce que Koffi Olomide e barake ya na biso ane deuxième bande et puis ya nanga pas ane pressé te aboto la libala bato dans le sens que abengana alia ya na so ndima na a signé que ça love ba deuxième femme ba existate na mokilio ya na biso abi bon
Tout ça, nous sommes en Ça se compétition. comprend très bien. Cindy, deuxième femme, Ali Atika. Non, il y a place Makambo Bébé. C'est la question d'abord. Et pour l'instant, il y a un besoin de leader. Maman li esi mo aboya libala. Atika e match akoki te bitumbeleke makasi. Te bitumbeleke makasi. L'idéal va chez Libala. Bon bitumbeleke makasi ya na biso ana personnalité na ye aza charismatique. Comment dit ya na na douceur mo boso zana penda boza mobali okokati ya moni ko felo mdali ngate ya na ba douceur mo ba charisme mo so même mo so. Mo to mo sikela manike. Mani de John. Mani la colère de la gloire. On a tenu boy, s'il te plaît. Namoni Robert Mar désormais. Donc, nous sommes là, nous sommes salamés, nous préparer les balles. Kasi, c'est là ce qu'on a tout. On a tout un peu beau. Tema, binonem boza qui wana, bo sara mama banzem. Parce que nzembo neti bientôt nga menopause pour na ninyo kobalanga. Kibobange komi ya détail. Te, omoni ba ikia wana. Eza ba nzembo moko boye oyo. To bete la rabatu oyo. Neto kwa ba Sandra Lina ba beauté d'amour. To chola ba onde a bien avant na ba ikia. Bo ba sera quartier. Ikia pena ni Sandra Lina pena botite. To sambela nzambe Sandra Lina zo mobali ya malamu abala e abota parce que age ekende. Nga pona bota na kembaka Sandra Lina na lala batolo na se na yebi ko luka mwana tina ba orphelinat leona koma na fondation na nga objectif non ya liboso yo bano sunga ba personne vulnérable bananga na luka mwana to yembela déjà bato nyons tout via elzoara bango aleka bango ba perdre tante ba lela mabala eza nzembo pena ya robuka de tolo na so sambela pena ikia voilà peneza pona bango mais pona biso desi babala biso de ana 2012 donc yaya déjà zara déjà femme mariée andimara na azara mère ali azali za ngo bolingo mku eze ya mutu nyonso ozomona biso so to abambwa to ko welela kaka sko mère akoki na bataille te bon ye abine to yembi na mère taka yana nga yemba na mère mais mère alinga ki ango tabio c'est ridicule to abana misala bon moi misala botoli patron musala banana on peut depuis na bible Esther azaki ba juif bazali na valeur te na mboko bazalaki benyo ba boma bango bon grâce à Esther bazala sauver ce qu'on est inga bondon tara ya na nga pena grand prêtre mère mama sina minito siko Sandra Lina ba beauté d'amour oye non nga nous solani na français parce que bon on peut qu'on a parlé français Sandra Lina ba beauté d'amour toi tu es venu dans notre orchestre mon beau-frère t'avait pris. Non parce que tu savais bien danser non Sandra Lina ba beauté d'amour toi tu ne dansais pas bien tu étais belle. Tu avais une taille là coquette que notre grand frère, notre beau-frère aimait. Tu coupais aussi les cheveux. À l'époque, là, ici, tu n'avais pas les mabandis comme tu en as aujourd'hui. Et puis, tu n'avais pas les tampons comme tu en as aujourd'hui. Tu mets beaucoup de fonds de teint. À l'époque, là, tu étais vraiment Sandra Lina, là, très mignon. Tu as fond de teint. Filtré. Ah, filtré. Filtré. Tu fais... sans filtre. Ah, attends, on a un basse. On a Sandra Lina rouge. Tant que ça, voilà. À lever les poils, les poules, au moment de Sandra Lina comme maraté Sandra Lina sou ki to onenga zalate te azonga na été Sandra Lina kala ye moko lo barango ke ba hotel batikele na nzoto alors et baby say Sandra Lina ozaki na okobai po na ndenge o expliquer biso ozaka kobai ya matière au Koffi Olomide lelo atomboleli Cindy Leker bondi mango donc Koffi Olomide alekaka bino a utiliser ba kisi na ye pour lelo Cindy Leker ya nanga a vivre bonheur o yazo vivre alors to pe satan ata a embela bino déjà na diabolos tant yango e comme il faut kondima ozo na église ya prophète Dodi nazo lo bapena étant une servante de Dieu parce que na kati ya chaîne oyo toza chapeauter na mosali ya Nzambe on ne peut jamais laisser les faux prophètes ba demeurer na samokili oyo prophète Dodi yo soko za mosala Nzambe ya solo okoki jamais ko permettre mwana na yo te prophète te na lobi kasi oh eza nini eza pronom personnel te oh papa prophète Dodi soki penda ozali pona lingana na loba nini bozali te ozali mosala Nzambe ya solo il faut kanga mwana na yo pesa ya ta département moko soit ya intercession pour l'intercession ne milimo mabe bimaka parce que la délivrance est un processus quand on commence le monde va délivrer un sur la minute Sandra Lina to vivre répercussion ba démon katine ba comme isko koloba loba yemora le kaloba ni papa chéra lo ngoli sare bazemi alongola na ndako bina dama yango le sala eziki saka ema déjà abika ba sala délivrance ngana zo comprendre te yango na ozongisa ye ala ve no bina dama te parce que abebisa na réputation no ya bina dama abebisa na réputation na ye koloba ke azonga utiliser kanga ba bebana na ania
pona jibe mpiana boyebi barando wana et yo moko zwa vie na yo Sandralina oteki yango na satana. La personne qui a vendu son âme au diable mérite l'enfer. Eza blasphème au salaki. Mais tu es retourné na Christ na miséricorde okute na mosala nzamba solo prophète Dodi oyo nzamba utilisaka puissamment. Prophète Dodi ne te livre pas na ba délire oyo ko kanzese évangélisation zo mati église. Boyebi li sola pédé ote ba bimisa ki ya bongo motema lela sambusa église a munene. Prophète Dodi eloko azosala alobaki abimana ba prophète na basala nzambe belé na mboka oyo atanga même na Denilesi awangana na ye omonika eloko azosala bato il y aura un jour prophète Dodi azongiselo yango ça je vais te dire Sandralina peut-être pour éviter Ameka déjà prophète Emmanuel Ameka et puis basambisa ndeni ni l'église oui babenga ba témoin singa pardon l'église mon singa pardon prophète Emmanuel c'est commis 3 fois na bibo il y aura un jour on lo bakeza ka buzz to za déjà fait ko kana ko benga na ba ka o mo Sandralina omoni nani Katifola il y aura un jour oh Sandralina ba beauté d'amour on vend des sabiso tout on vend des sabates non il faut que ne pas beauté d'amour parce que Sandra qui top ouais aleki mama si non caméra est loba po biso to ya kapena to kati suki makiki yango pena na tiena nga make-up te biso to vivra ça make-up te na biboy Sandralina ba beauté d'amour Sandralina, il y aura un jour, je le dis étant une servante de Dieu, j'ai beaucoup abandonné pour suivre la voie de Dieu. Quand que vous êtes la seule personne où vivra peut-être, oui, j'ai prophétisé sur elle. Si elle continue, il y a qu'à propager Sangomala ou ma belle olengazo salila, Dieu va la frapper. Cette fois-ci, non, mutoye belanzamba ya koyembe lanzambe na sexy ya solo luonda eza blasphème omoni biloko o luonda omoni mama zana si sa prophétie ça va pena loba Sandralina ça commence à exagérer Sandralina eza blasphème. On a un Dieu puissant, le Dieu qui m'a pris dans le néant et qui m'a élevé. Quand je dis le Dieu m'a élevé, je suis pauvre mais pas pour la nourriture. Je ne peux pas me rabaisser pour un $20 venir insulter un papa d'autrui oyo azana ba oyo bozo ki ko gâcher réputation na ye et puis réputation ya banane zo zala en jeu. Diddy Stone ana bino bo lobela. Toi tu as dit que tu gogolais Diddy Stone. Diddy Stone wana oyo zo lobela. Aza megastar a master na ote. Diddy Stone na minito ayebani partout international na aja Diddy Stone. A ki omiti kate ba papa ba kote misapi na mutolu, ba kote misapi bisika no so ba. Ba croix na olinga ki ango. Otaki osala émission mo ya danseuse mo boy Sandralina oloba ke danseuse anati ko importuner Koffi Olomide parce que bino bo utadana banda ko nisi bo pola mona malamu jamais ko yo bina ki danseuse Sandralina ba beauté d'amour kata na komba mopao na obenya ba beauté d'amour parce que aloba le ki mama sina kitoko mais to PC devoir à domicile alongo la filtre a kata suki ataka suba maquillage parce que tant ba beauté tangwele ka mama tangweleka mama ozalaka na yo mukuli e Sandralina maloba kaka baloba soki na baluki boye mibali nyonso mayanga na nzela soki na leki il faut balukotala na sima komona nga kaka boye te tangweleka moni nzembo wana yoka ngo na miso e consoler yo walo kwa mutaza na sida olali na pavillon skozwi photo cheso mutatel votakate tani na zaka kitoko désolé maman pour l'instant mama sinde leader aleki na kitoko longwa atilo bien na personnalité koliko Sandralina. Et puis, sa manière de s'exprimer, tant d'anno gang la maquilleuse. Vous le connaissez pas, nominé? Vous avez vu? Yoko lo babongo. Koffi a monaka teli mo sikito mais oh lo babo eh bébé abi moi si mayele na mutu oh bololo boeni azio ka sali obo toucher les prophétie non so vérité l'inspiration prophète Dodi okokwe ya lokola roi oyo Saoula koyaka yango na lobi te omoni so landi séduction omoni mbato kwa ba Sandralina ba lokola ba benga bo banani ba basio banani ba Jézabel Eli ayebaka ki no bomba na torrent. Pasteur, sachez très bien qu'aujourd'hui il y a des Jézabel. Et ça na basala nzambe na Bible o ba prophétisa kana kombo ba batu ba poussa na pembe na bango basi ba prophétisa na kombo Yesu. Malobaka musika na nga scorpion, serpent, vipère,
mais na sima nango ayaki siko kotatola yesu solo prophète Dodi soki papa olinga talobi nga la ba obet te moi dans notre musapi na la prophète Dodi te na la Sandra Line na ba beauté d'amour parce que prophète Dodi a na poids na été so déjà c'est que notre tante pasta c'est que moi na oyo manqué ba beauté mais moi c'est trop dire prophète ayamba batuni en sorte to lobi bo prophète ayamba au moni Sandra Line aleki si mais la bien Noé eloko ya mutuya o prophète Dodi banyama nyonso bakota eloko jasi luona eloko mutuya kombe bakotaka to boite kombe bazalaka siko kombe to batinda kai kende kotala soki ma ekauki kombe saka nini azonga soute adodaka misuni ya bato omoni malédiction kombe lataka saka kolom da kendaka ayaka ozonga na message ya likase kauka pour vous dire que omoni na kati ya arche to na ba kombe le kwa ba Sandra Line otindi émission comme ododa misuni ya bato omoni il fallait omoni netinga luonda netinga na ngana kene église ya prophète Dodi mais ndenge na otomona Sandra Line ba beauté d'amour ici te me kota la Sandra te otokokutane bonne église pe bo simbi peut-être oswali po ngani na bona semeki ya Koffi Olomide et ça confirme omoni eloko oyo ya motuya luonda oyo toza posa oloba nzembo ndezo bima nzembo penza mona pétage kasi omoni siko eloko onga na oloba keza base menwa eza na sima wana aoluka base na sima semeki Koffi aoluka base po bike mikolo Koffi makambo couple Olomide makambo eloko important il faut Sandra Line na ba beauté arrêter ni na minute ezanini yekutu te pa prophète Emmanuel Dodi prophète musala na mission na ezali ya ko prêcher bonne nouvelle ko benga batu ba yepa nzambe ko zwa ba âme et pas tindi kombe sikoyo lokola âme na yo Sandra Line na ba beauté azokende kaka lokola ndeko persi dans le bi kombe aosa musala malonga te akofingisa komba nzambe na sima prophète Emmanuel Dodi eloko nini fa sala lokola za mwana na ye prophète Emmanuel Dodi je vous en supplie je vous en prie zwa mwana kotisi eno na permanence bademo ba comment réagir zwa mwana kotisi ba jeune prière lisu makasi mwana bonde la lisusu amata lisu bangomba akota lisu ba jeune prière azala lisu délivré bongo tango yo sala témoignage lisusu autrefois a cité ba komba ba papa mais si ko pour la chanson vous êtes d'accord to c'est la promotion to ndeni ouais ça blasphème moi j'interpelle d'abord sexy na Yesu ezalaka papa tu appelle liboma na Yesu alataki ndenge ni poza liboma na Yesu il faut lire liboma na Yesu o mai misama yemba ezala ba biloko Sandra Line na osala Luonda. Marie Misamu était inspirée liboma spirituellement parlant à combien de dimensions. Non, Sandra l'a inspiré. Il y a du charnel à l'intérieur. L'évêque Dodo Kamba, yondem to simbi église. Naïbi que nous travaillons en collaboration avec homme de Dieu et belé. C'est l'image de l'église qui est salie. Ce qui est en moto linga bimisanzembo. To monique nzembo aneza na lokumu na nzambe te za pona ko chola corps parce que to so fete paki yango abana so bazana vacances to zongi sou na lycée kwa Yesu Masia omoni eza corps du Christ ndeza sacrifié. On ne peut pas accepter une personne qui est à l'égarement ayo ya ko sakana na l'image à Christ. Soto mona kutu ba musulman à cause ya nani ya Mahomet à cause ya Coran na bango. Papa est capable de bomber mwana na ye soka asali blasphème à combien plus fort que fois biso ba o Yesu Masia kufa pona biso. Donc prix wana ezaki tellement cher o Sandra Line na ba beauté na amour a osakana ngo c'est le corps du Christ mais ba osakana ngo. Alors moi j'interpelle les hommes de Dieu pour saisir moi. Colonel Mimi tomoni oyeli biso na TikTok akanga bandumba ma Mimi ma omoni ngana solana ma Mimi na TikTok no tindela maboka ngila partout no boki no ma Mimi poso na TikTok na ngobeti la baobet au moins on a plus de 22 cas quand on a auto fond la kamite na makuto ba Poutine en tout cas na TikTok na so na tindi la voix de sans voix ba yoka ngai na on tient déjà Sandra Line na ba beauté d'amour na miniature na ngai ko bana déjà ko loba colonel Mimi to mono kangi Dadi Michel
tomonaki okangaki c'est la magie tomonaki ozwaki brifi tomoni même yanjora émission kala okangaki ye mais olibéraki parce que ezalaki nango interpellaki ezalaki émission kala zwana osandra li na babote d'amour manini po omoni manike de John elo evandisi ekimi ya boloko tona lobana biloko Kofi asali mabe te otinde na makala moni manike de John akiti sko tota manike de John alelo tout le monde adore manike de John tout le monde adore Maniké de John. On a la personnalité Maniké de John. Avant il y a une émission on a RTG à dimanche mais au moins maman a réfléchi. Ah maman est sur le pétage donc on a peine pour ça na ngeza mamimi. Au moins le ko ba sala Maniké de John azonga kimutu. Pour na ngaka ngape Sandrine babote. So akanga parce que azo sambwisa premièrement artiste na biso Kofi Olomide aza légende. Kofi Olomide a na album ko le ka leader ebele na katsa mboka o. Kofi Olomide aza na à peu près 45 ans ya carrière na ye. Aza monto photo respect. Vous êtes dans ndambo ya pour ya Sandrine. Non za la pour ya Sandrine na babote da monter parce que aza monto oyo aye nango na ndenge moko boya mabe. Soki ayaki na ba propos na ye na lolenge mo ya malamu et puis bimi apparition nzembo wana ebeta na église to za nzembo kaka luonda ngade ana s'adresser na wapi omoso na moni nzembo wana bano beta na église nyonso ebeta nzembo wana ngai po na nga personne chango de croix et puis na tag église ana ngana na ba soda na ngai ngana na ba soda na ngai Sandrine na babote na mo aza doté n'esprit ya séduction ya sirène des eaux a luka mibali nini oyo kanga lisusu na kati ya prise na ndenge akenda ozo Kofi Olomide mais heureusement nzamba tindeli biso mama Maria sindi le cœur oyo akiko bimisa na emprisonnement ya ba danseuse o ba komisaki mopa o mokonzi lokola jouer na bango butu na moi kozoka mopa o mokonzi ya na biso amipesi ya na biso la kisi bolingo ya les autres même te na kanga biso pona sentiment ya na biso amipesi corps âme esprit lelo ya na biso babali ekomi problème. Sandrine, toi tu es méchante et toi. Merci, on est à la fin. Quelques salutations. Challenge à Souka, Sandrine, longola fitre, Katasuki lokola mamasi. Le quoi maman a biso sindi le cœur. Merci beaucoup à tout le monde. Bon, ça l'a vraiment scotché, branché. Bon, s'abonner à Keo. Ok, on a besoin de 20K pour plus vous allez décider dévoiler l'équipe show. Ils sont 20 minutes de silence. Non, big clergy. Clergy fallait qu'on s'ennuie non pas ban. Ziana Fikiri. Rendez-vous n'est pas manqué. Ziana Fikiri, clin d'œil. Ziana Fikiri, l'obito zana. Samedi lobby. La banque centrale c'est nous. Ah quand le téléphone Fikiri na outil prière. T'es na tuni. Tokutalika na coin par hasard. Express qui na bananda. Non, c'est rien. T'es l'obito zana. Ziana te wablo. Elle m'a rassuré. Demain c'est samedi. Ouais. Tout le monde m'a cambouna. Il y a un programme à Ziana Fikiri na ebi on ka ana plateau Comment c'est bon finalement deni na yoka onka awa wana ngana rater la banque centrale. On peut ça $100 bokabola combien de personnes? Nene biso ça $100 bokabola combien? Voilà ba Melo Bazali, voilà ba mère Berlive, c'est quoi ça? $100 coûte Ziana Belisa. $100. Non, en tout cas, éviter que ce mot allé sur Amélie, éviter que couille en plus. Wana babenga ngoni te, wana babenga. Wana babenga ngo prise de contact. C'est bon. Corte à corte. Bon vivre la beauté puis c'est Ziana Moissi et sans filtre donc belle wall. Ouais, moi ça pembe. Moi ça pembe Ziana Fikiri la banque centrale c'est nous. L'obito zana et tout le monde au monde Ziana Fikiri wana pena ma copine de tous les temps Ziana Fikiri je te salue mingi pena Jenny Piretti Jenny Piretti nous t'es qui nous ont dit au quotidien mais Nicolas maman Jenny to sola tes problèmes à quel goma zongi déjà maman peine à comprendre mère tu es sous 100 mètres ton non il battait pour asundele sera banda mais Jenny qui okabe so mapa ozo kenao mo te madame qui nous ont dit pendant tu na so sola Sandrine na pong na nga so meki nga te na age nanga te na bibo Sandrine na ya na musika yo landa munenu nga na mpukuti
eyolanda monene olonda yo to aya na ngai siko oyebisa ngai sandali na babote d'amour ngai na age na oyo nakende te batyanga misapi na libulu nasalaki mosala na ngai nazwi mwa lupangu na ngai moto apesi ngai na age na ngai mon age epa nani Dadou Kinzonzi le prince Dadou Kinzonzi wana BCPG bayebi nani yango ekibobangi ete yaya te naona parce que nde eza wana banda kokenda cadre akende kozinga luketo sikoyo yayemo na cadre ya tourisme mais ekibobangi omoni te ke eza bien te nga libanga na ngai ya suka na opesa kaka na mama ni mama Olive Lembe Kabila, la maman de tout le monde. Maman, ata balobi opesaka osenga bato ba rein. Ata balobi obomaka osalaka boy meto yebi ke na ba jour otozaka to pe na batango tozaka na ba problème ozala wana pona biso. Longue vie à toi maman ni mama ba oluko ba koka ote. Nzamba bomba batela ona china rambo. Tolela fort. C'est bon? Ok. On a fini notre analyse, chers téléspectateurs. Merci à vous qui étaient un peu très scotchés à nous suivre de partout. Merci à Berliv, merci à Mel. On se voit prochainement sur Congo Sing officiel plus télévision parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin, il y a 20 cas pour tout dévoiler Plateau RCK. Excellente soirée à notre maman Doris Fimpa, Motema Clovis Fimpa. Batubayate, Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow lango. Jardin d'Eden. Invitation à boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez.